soki nzambe abongisa likambo moko na nzoto na yo ata osali ndenge nini okima yango yebaki suka nango okoaccomplir kaka likambo wana ikorattrape yo soki nalandi yo nkolo na ngai poete nabikisama nzembo koki koya me soki bino bayo bokomekaka kobongisa banzembo te tobengaka baarrangere soki pe bokangisi yango bobongisi yango malamu te bodevie message ya tata molimo mosantu à travers nzembo okobongwana à travers nzembo likambo nyonso bane kosala ya mabe okotika à travers nzembo soki ozalaki liba osani okolamuka nyonso yo elembo yo pesanga ezali kotungisa mokili ekokani na bilembo mosusu te yango wana nakonyokwa maka Makamalisha beli wa mbongo sana tango nguki ambapo ndio abonye mshamo kidi tango wana oyo ndio malengo kwa abebaki ndio koka chamba ndio bonda makambo mbele kenyo so mbona yo ewe mama na miloko na diso mama yo ndio jali mama ya mabota Afrika Asia pe Océanie balandiame kibango télévision bana tata molimo santo bana tata simu bino ba bomesana kolanda biso bomesana kolanda menga makibango télévision et pas iwapi to yaka kopanza sango mosusu ndenge to kolobaka na bino butu moyi bobele sango na yeme moroxi abilaka patron ya 4e génération te yende azali ebandeli pe suka bamba bambote na biso oyo euti epai na biso bayeto koyaka kopanza sango ya tata molimo santu tika ete kimia na yeme tata mokonzi ya bule ekomela bino bonso bisika nyonso oyo bozwami na ngonga oyo bwali kolanda biso bopesi ton na bino totondi bino botondi pe tosengi ete maso mako akoleka malamu po ete butu moi ton bokozwaka susi ya koyoka kotala pe kopanza sango oyo tata molimo santu akanisaka bino tongo pe pokwa ya mokolo molelo na kati ya tolobela mamo mwilu ngai momo falo na ndenge kolobaka na bino butu moyi ete mingi na kati ya plateau ya tolobela mamo mwilu ya mokolo molelo ya menga makimbango télévision nakozala ngai moko te pamba te ngai yanga na te ngai nde nakokende pene kokundola boyebi moko to mibale kwa kokabola na bino na tina ya koaccompagner œuvre salvatrice ya tata Simon Kimba Nembo oyo opesangani ezali kotungisa mokili atana sali eloko te nakolinga makate nyonso oyo elembo yo pesanga ezali kotungisa mokili ekokani na
ndenge bozali komona na ba image très bombé nazali elongo na bandeko na ngai na loboko na ngai ya mwasi nazali na papa Mbadu Ngoma Ben Boniface bengami communément appelé Papa Boni. J'espère que bino bayi internaute balanga nzembo o bozomi na mokili mobimba tango na lobeli Papa Boni bo comprendre déjà ye azali na nikasto zali koya malembe na loboko ya mobali nazali elongo na maman Kwanzambi c'est prévu kasi yambo to kota na masolo ya mokolo mwa banani wana zali na bango na kati na plateau ino geste ya bolingo batana ba maman to s'abonner na menga makimbango télévision massivement na biso bayo to kotala ka mingi pe to za abonné to pesa na maboko to panza sango oyo pa bate tango oyo to zali ezali tango ya fulani te ezali tango ya tata Simon Kimbangu kiangani to ali ko tambwisa mana guide na ye pamba te ye azali patron ya 4e génération bokende mokili mobimba boloba ete ngai nazali nzambe na kamba Yerusalemi ya sika yango na biso to yei kosala kasi plateau menga makimbango ya mokolo molelo bomoi na siko tondisama elongo na bandeko na ngai o nazomi na bango to yei solo bongo kosala ko présenter bino maman Fallon a yei ko présenter bino la nouvelle équipe ya sika ya menga makimbango télévision to ko bakana bino butumoi mudiambudi tata ma foi to kufa déjà na ko bakaya mo mingi to zalaki na biso batote tozalaki na biso batote na ki plateau zali na koreki na elongo na papa alanga nzembo na ngai mo mama Fallon naza awa donc bolemba biso na nkunga lelo pamba te toyende to ali ba sepelisi nyonso to kosalaka butumo ezali pona lokumu ya tata Nzambe ndenge na ebisi bino na ebandeli awa ete lelo oyo menga makimbango télévision aye kosala présentation ayeye pa ina bino ba abonné na ye ayeye pa ina bino balandi o bokolanda ka bo consommer biso à suffisance ko présenter bino équipe oyo bandeko bomoni pene na ngai bango nde ba ko pesa maboko na maman Fallon poto panza sango ya tata lisusu koleka Boniface o bozali komona na en face to koloba na ye mingi et puis si bien papa Boniface en face de vos écrans en face de caméra de menga makimbango télévision to koloba na ye mingi pamba te non seulement ne to koloba na kati na yamba tata molimo sontu to ya poto pesa maboko pamba te yango il est de notre devoir butu moi to salela ye pamba te soki ye alingaka te na se ya ntango tobengami na biso bato te ndenge nzembe kolobaka tosalaki na biso bato te kasi ye mei ayei solo bongo kosikola biso mbote na bino mbote na Papa Boni mbote na maman c'est prévu mbote mama Fallon voilà esengo na ngai ezali makasi pamba te na moni bilenge lokola ngai ndenge papa alobi ete biso nde tozali espoir de l'église bayei ko se joindre na kati ya menga makimbango télévision na posa mosusu te na tina mosusu te ezali te pona maman Fallon kasi pona mosala ya tata molimo santu ekende liboso. Je vous signale à côté maman c'est prévu as un membre ya Preski et Papa Boni azali solo bongo le maître mais j'aimerais mieux que yemoko asala présentation na Papa Boni ba caméra menga makimbango zali ko tala bino pe bayi internaute bazali ebele so bani ko tanga ba maman ya maman Fallon ana batata ya maman Fallon na o kazo apo ya tondisa mina ba mama ebele na batata ebele na mokili mobimba o ba kolingaka un d'abord azala en bonne santé pourtant ngenda ko tambola pona ko kundole kamba tata molimo santo bango ko tchaka bango d'accord et puis la voix du peuple c'est la voix de Dieu donc tant ba tebele ba ko bakela ba fleur c'est que Nzambe pa ko sepela na o ko sala yango na caméra ezali en face na biso au solo la bandeko na yo une large présentation ndesi ko mituna ezali ya ngai bien ko zela ya bino c'est parti. Na komba tata mwana pe tata molimo santo merci mama journaliste ngai wabino ndeko ndenge boti koyoka na introduction ya mama journaliste papa Mbadu Ngoma Ben Boniface na yamba tata molimo santo nazali diacre na lingomba ya tata molimo santo et kati na lingomba ya tata molimo santo bakabola biso ma batache esika toko komisela kaye mikolo nyonso toko salela kaye na kati na chorale de dirigeants nazali premier vice dirigeant na niveau ya direction générale na la grande chorale de dirigeants et nazali pe moko ya ba dirigeant na kati ya chorale ya Kasavubu jeune nakanisi moi mukende yango wana toko kopesa comme présentation Mato Domini Papa Boni j'espère que awa bateau Papa Boni
Non, mais pas un détail au lobby. Le lobby, ça la large présentation. Faut pas dire, bon, on a rabé mon comme sur la caméra, aux yeux saxo, aux yeux instrument et musique, au bandi aussi, babina, mais moment falloir un temps à présenter qui ne pas boni, présenter qui ne pas boni, qui est mon quoi ça qui présentation en tant que dirigeant. Il y a mon quoi dirigeant la Kassavou pour la direction générale et aussi dire un diacre jeune. Nakat na lingoma na paroisse ni bongo. Diacre nakat na lingoma mais paroisse respective na les paroisse. Naza na paroisse na ya Kanluka. Ya Kanluka. Voilà. Papa Boni. Et ça on a présentation na auto s'appelle la branche mon sous dans la vie normale dans vidéo sur la radio tanga na singa le moment falon. Na singa le moment falon so ki ba talinga ina journalisme té, ba talinga na kopanda sangoté, de formation, je suis analyste et programmeur na sala informatique de gestion na institut supérieur na Izipa au bakomona yango ba ebiango naza comme je peux dire un peu informaticienne. Donc voilà Papa Boni dans la vie normale à part nako. Il y a que ça m'a beaucoup dans la vie normale, il fait quoi exactement? Merci maman journaliste na vie courante, na vie normale ndi tolobaka na ba formation to sali ya kelas. Biso tozwa ki chance na 2008 ya kozwa recommandation à tata molimo mo centre pour na kotinda biso kokende kotanga na Institut National des Arts. Konande esika na tangela ki kelasi nanga ya musique de 2008 à 2011. Konande nazwa ki titre ya graduat. Nde eko sala lisusu bambula eko le kakaka kuna. Nde na eko sala 4 ans ya formation. Il y a réparation des instruments. Donc, Nazalia Wande Babenga Kabiso, facteur des instruments. Moto Oyo, Ako Bongisaka ba instrument. Oyo na yambatata molimo centre tout le monde a un groupe Faki. Babeta ba instrument nyonso oyo bango babeta kuna. Donc, Wabino ndeko wazali kolobela bino a liboso bilili nde na kobongisaka ba instrument wana. Na yebani na kati na mboka o na capitale. Ezala na armée, ezala na école de musique ya armée ezala na ba groupe ba différents groupes o ezwami na ville de Kinshasa pe na ba province parce que na voyageaka na kendaka petit na niveau ya Brazzaville ti na niveau ya Gabon na tambola kapona kokongo sala ba réparation oyo musala na yekoli soki to longwe na eteni wana kaka kuna tozali pe moko ya ba metteur en scène oyo ba yebi musala to sala ka ya théâtre. Donc, to komaka, oui, na thème na yo, to développer yango et to tie yango en action, to bandi ko jouer na yango. Wane zalika justement ba filière amike to zaliko pesa bino po te boyeba nini o to sala kana na vie. Et lelo nazali toujours ko continuer d'études, nazali étudiant na ISP Gombe. Et lelo nazali na L1 na ISP Gombe nazo sala informatique de gestion. Donc, gestion informatique et Yangonde, nazo sala pour le moment. Donc, moi, présentation, Mouketo Kopé, sa maman, journaliste, Yango Wana. Matin Domingue, dans la même occasion, je signale na ABC Bongo, na témoigné qu'on a papa Beken, Jean-Paul Satouzo, là, Wazali musicien. Papa Kiss Mayema, il est pas allé musicien. Papa Lagache, papa Géraspi. Désormais, ce qui instrument de musique, n'a bien une cocoso. Papa Boni Azawana présent, donc ainsi que les musiciens, à travers le monde. Tant que en Kamba, Papa Boni il est là, donc il peut toutefois prêter main forte. Le cola Ezali Moussala Naï. Et aussi Toyoki, domaine Papa, en tant que metteur en scène. Dans la même occasion, nous allons aussi vous présenter, dans les jours qui suivront, la présentation, il y a groupe théâtral, il y a méga télévision. S'il vous plaît, Nabato Bazalaka un peu, tant que Papa Boni, à comprendre les camomala monter. Et c'est peu ici à ça un montage pour nous couper ça va ndeko passe. Tout le groupe théâtral à Lingomba parce que tout ça il y a un groupe ya makasi, aux ali bon bandeko jeté qui né bakosala ka manso wana kasi biso tolobi a na menga makimba en télévision oye yaka pona ko accompagner œuvre ta mo conduire boulé to ko yana mikolo ezali ko landa to ko laksa na bino groupe théâtral ya menga makimba en télévision mai to ko banda ko sala
to pe mayo to relaxa na bino awa kaka esika mosusu te kaka na même chaîne boko s'abonner pe bo banda ko partager boko yeba nini to la bino et nous vous présentons le metteur en scène en chef donc lipamboli ya menga makimba en télévision ko tambola maman falon ezali ya pamba te et ko zala ya pamba te pasi ya kunzulu pasi ya bandundu pasi ya bisika yo soko kendaka papa yeba kitina lelo et maman papa boni pene ya maman falon ensemble pona to pesa maboko na mosala ya tata molimo santo. Merci pour la brève présentation na bino. To quand na ngamba ya maman c'est prévu to qui papa diacre na biso auto ko benga avec beaucoup de respect parce que biso jali bandimi simplement falon chrétienne kimonguiste choriste de la grande chorale de dirigeants et présentatrice de l'émission to la maman moido na katia menga makimba en télévision na présentation na ngai et bon maman c'est prévu ba caméra dali kota la bino présentation na bino ezali boni ngasiko mo se bobina o meka mingi o meka un peu ko betela biso papa boni to kozongela pe lokola mais na ngamba maman se bobina sima présentation na yo autant ça biso moi parcours na yo na kati ya mbata moni mo santo komi mo ndingi nini outaki wapi po ngai na otebe na nkamba bo to komi na Kinshasa mais ko uta no esika outaki tio comme na boka tata mo konjabuli ko zala important pa bate témoignage sur le parcours ya mutu na bato ba kolanda biso ko bakisaka 1+ pour mokile ba banani oyo tolato nzimi kolanda pe kopesa maboko kosalela ezali en 20 nzela oyo tokotalisaka na mokili momba ete nzela oyo biso toali koya koningisa butu moi akobetela bino sete kobelela na bino ndenge kaka tangu papa Noé azalaki kotonga bato ete boya kopesa ngai maboko tata nzambe nde atindi ngai boya bandimaki te po ezalaki na likolo ya ngomba bayeba kite imbula ngwa ndenge nini yango komatali yo zotonga bato ni kwa ngomba eske mbula ni metango maye yaki babandi ko ganga no afongola masuwa moto te anzima kinde biso lelo tozwi mokumba to ali ko benga bino nzembo zali ko loba yango venez tous en kamba esika kimia mokili mobimba ekouta maman c'est prévu à vous. Merci beaucoup maman Falon na komba tata ma pe tata molimo santo na esenga ya maman Falon pour mira ko beta mo parcours na biso ndeni na koma mundini pendeni to kutanila na nkamba. Merci beaucoup. Ngai nazali mwana ya mama mami Makonde pe papa Njuzi Tiku. Donc na botani na famille ya mama na biso presque na koleni na famille ya mama na biso parce que mama na ngata wa botinga ndenge histoire ayibsanga aya kozanga malade ndia azongi na famille ya mama na ye. Wana sikoto mama po abotela na matadi akikita wa bandi kobela na ndako papa mama famille balobi ke esengeli aya na maboko na biso akesumbi na kota sumbi donc toza bakaseke banja na sumbi tango mama abandi kozwa traitement koko na ngande ya bokoli ngai azwinga alobi ye tango azokende kizu pona kozwa traitement mama na ngai kenda kizu po azalaka malade mama koko na ngai azwinga na sima koko atikala avant dernier ya ba mama na biso pe atombe malade mutu akomi neti liboma nde koko na biso azwi information ke mama kimbangise moko azana tela aosalisa bato nde bakita na tela bake kuna esimbi te obo matapatu donc nde nakoleli na territoire de Bukula na Baflen nde ntokoyo na Mayombi donc nakoleli kuna na maboko ya koko na ngai kobota manangai na tuna mama parce que nga naza na komba famille naza na kombo ya nga moko kwanza mbidi ngenda alors na tuna mama po ani naza na kombo wana et pourtant famille nyonso bwana kombo nde mama abetela nga histoire ke abanda kobota nante aboma de mabala vaya obota ipa papa na nga tango abanda kobota nante ake ipa papa de ngenda na tango wana papa de ngenda azana na 1991 ake nkamba bakuta na papa d'angenda ebisie kolela lela noté ebongi sama déjà ke robota donc comme na ya c'est prévu et utakuna afandi na nonande papa d'angenda tika biso te atiki biso mama na biso akanisa ga logo ya nzambe akena ye elaka ikwei nzwande ko isara elaka te afandi d'une certaine année na 2002 maman c'est va boy kuloba âge yonkane azaki kozela otangi banonande otangi banonante mais komika na âge na yo obombi bon wana za privé to keni na biso to comité na ba 2001 maman rien kaka na 6 avril 2001 ndenge maman betanga masolo akesu je papa dia lungana wana papa dia lungana akomi chef spirituel
ake papa de alungana a expliquer papa de alungana ke ngana za pa na pasa robota boye baninga na ngani oso babala bazobota misusu kutu na baleki na nga bazobota ngana sala nini so na tali vi na ngana tia ko longola zemi te boye papa de alungana ibisi obosani elaka tata apesaka yo. OK. Mbala moko maman se réfère donc c'est que na garder car confiance papa de alungana ibisi ezala na kondima. Et bongisama les mêmes liloba oyo papa de ngenda ibsaye yango pe papa de alungana ibsaye to comme na le 16 août 2001 papa akenda te akei atiki biso mama bandi komitunza papa de ngenda pesanga ilaka akei kaka boy na boti te papa de alungana susu atiki ngaka boy na boti te ngai na sambwe to comme na polo na ane epusana ka mama kanga zem nanga te akangize mtango bota mananga alobi arozwa kombo afani te na pesi kombo kwa nzambi dia ngenda c'est prévu donc et bongisama déjà il papa dia ngenda nde wana baya ko pesa nga kombo c'est prévu alors na tango na botami na yeko kuta déjà koko na biso po azankoli azala déjà na kata lingomba voilà ndepe tango mama na biso aye ko botanga ko bela wana takaka kibomoto bandeko na ye na banoko babandi komema ye na ba église moko boye mwana o azana elaka raisonner makambo o bayebisa o komema ye na ba église mosusu te c'est mieux yo kende pesanga mwana atika ndepe na kena koko tokenda mayombe te tokei donc na koleli na lingomba nazwa pe baptême na lingomba na tia kokota na lingomba mosusu te ti pe na ye kokoma esepesaki nga na koma moyembi na kati ya koreki banda na kota koreki 2010 na bomona lelo nazaka na kati ya koreki alors kokutana na mama fala ndenge alobaki ete tokutana ne na nkamba pamba tenga na uti mosika mayoni eloko ememisanga na nkamba bien sûr eza mboka biso nyonso kasi poto ya koyebana na mama fala na fandaki na nkamba yango nde esalaki poto yebana na mama fala alors kofanda na nga na nkamba ezala ndeni tango na tangi na bandi première deuxième ti na ye koma na 6e désumante na raté. On a raté. Donc on rate aux examens d'état. Voilà. Voilà, faut qu'on manie les mots penza na malamu po bato bakolanda biso bayeba penza. Merci beaucoup. Na zui examen d'état. Et ça là on n'a pas estimé mi famille et ça li ba passe même na école parce que nazala vraiment mutu moko boye a sala kombo na école biso ezala na côté à dérangement là ma fala na ko yebisa bino vérité na déranger ma casse na école même na côté mayele na côté mayele donc na banda ko bunda na vraiment donc na banda ko bima les 3 premiers na tia ko bima 4 nt. Alors, tant on a eu raté même famille, même école et déranger qui bango. Et là, on y est sali bon, bah le bi est en réalité à 6e. À zonge la sousou, deuxième année na zongeli rien. Token kamba na lobi ça va na autant à sousouté na ken kamba na tour. Na ke tour ya misala po mutuka ekita ba yombe po ya ozwa batu bakisa misala. Voilà. Tant na mona pe occasion wana na lobi ça tombe bien na ke penkamba po comme ça batu o bakena osala misala bazana accès au solana papa. Na ebisi papa mbenza. Tant na ebisi papa mbenza en tout cas na so comprendre te. Tala na tangi première année na zuite deuxième année na zuite en tout cas ezo sepeli sa famille te tozo komi tunisa nini. Et pourtant na ndenge nazoloba no boye oncle nanga akomi na makanisi to ketalisa na banzela asima kasi mama azoboya nga moko pe naza convaincu te na makambo lokola na yebi ke yo nzambe ozali na bomo yango na ye a na nkamba sunganga osalisa nga nazwa examen d'état mba moko pe papa mbenza lobi ça va ekosila nango ezaka mipepe ntango nayoki pe bongo toke chanter tozongi mabongisi na ye nzambe ka ndenge ezalaka ntango mokolo na biso ya kozonga ntango misala esili ndenge alibera biso ayebisi nga toza na masolo ya kosolola na yo nga moko na bandi komitungisa nani asolola na papa mbenza te nakobanda ndenge nini tozongaka pe te tozongi tosolola pe na papa mbenza te tina zonga na mboka nazo komitungisa kaka papa mbenza alakaki ngai fali tosolola mais tosololi pe te bon likambo te nafandi eza na chauffeur na ye ya papa mbenza kombo na ye papa soda lubanzabi ayaka patu pona matanga ndeko na ye akufela mobali tango aye po ndeko na ye ndenge tobanda kofanda kaka quartier moko
ndenga ezala muninga kufeli foto ke sunga ye ko sokola basani boye boye na kendaka na matanga ngo na fandi na banda konika basani na bandi koyemba nzembo na biso kimbangisa mbamo papa soda pusani esika na zala oza kimbangisa na ibisi ingeta me banzembe ozo yemba mbira ya Coran na biso le bruit naza mwana konga pe naza mwana koreki mbala moko conversation ebandi aisinanga na fanda nanga na kamba boye boye naza chauffeur a papa ndenza yo awa osala nini tosololi kaka ona euta korate mais il fallait omata nkamba boye boye expliquer papa nga na yebisi bon na expliquer déjà papa yebisi nga ke tokosolola mais tipe tozonga na tosolola te alobi ça va loko nga naza chauffeur na ye faites-moi confiance nzambe abosa na bato te très bien nakokende kuna nazomema foto na nakokende kuna na lakisa ye ke papa olakaka mwana o azorataka boye boye tala bolingo ya bakimbangisa très bien voilà amemi photo na ngaki pe papa réponse apesa o na yebi mwana mais nakosenga yo osunganga zwilanga mwana aya kofana ndako na yo mais classe na ye etali ngai okay ndeko matana nga pe abengi ba mama na biso papa soda abengi nga na esengo nyonso makambo no esimbi omoni kobondela no ezala ya pamba te makambo no esimbi ta papa mbenza makambo alobi na nga alobi bonga na mwana solola na ba parents basolo na ba parents pe balobi so pa va to confirmer sengeli to yoka accord et pas yeme ba pesi protocole mu babongisa mukolo ba pesi protocole basolo komata na kamba nyoso yango wana matin kamba na bandi kotanga tipe na ye kozwa diplôme tipe to yoko kutana na presse et information ki mbangiste kuna na kamba donc moi parcours nanga eza bongo naza 26 na uti kosilsa année o ekuti koleka na 2023 kasi na suika na kidesiste na bana ipe koyekola couture dans na yebi pe kotonga c'était koloba robe na nganya so ya ba émission na maboko na yo na mama Dorcas hein pas de problème yene coach na biso ye wana akata voilà balanzia menga makimbango télévision bomoni tina nini maman Fallon akolingaka mingi ko kabolaka na bande kwa kozara na bon plateau moko ko kabolaka parcours na bango elongo na bino poto ye ba ete tata nzambe ayebi bomoyi ya moko na moko tala maman c'est prévu musika mayombe na komate na mona te dese que tout oyo menga makimbango na kati ya mayombe na bilembo nyonso akozala accompagner comme guide maman c'est prévu parce qu'il y a za mwana ya kuna yenda ko beta porte ba ofongolela biso to kokota lokola to mesana ko tambola pona likambo tata nzambe nde to kotambola donc wana ezala ki parcours ya maman c'est prévu a beteli bino kobota manaye koyana ye comprenez son nom biso ba papa talaki biso na liso ya mawate maman Fallon soki pe uta wapi na yebite bato lopoto bo lukela ngai définition na ngomona yeba soki Fallon e uta wapi soki te na koboto la maman c'est prévu voilà banzali na makimbango télévision maman c'est prévu otoli komona awa na kati pato na biso mokolo malelo nena seki bino etele na ye solo bongo to ye biso équipe ba papa Enoch Maketi ba papa Solo Lungu ba papa Jordan équipe nyonso to ko travailler ka butu moyo to e ba etele to sili kwa kisama donc bio ba yo boko kansaka biso butu moyo maman Fallon to tindi J o to tindi ka $30 te o ba sa 20 ba sa mi balé 10 50 mota mutana J na ye donc to ba kisami maman c'est prévu à la directive beaucoup monde ngo na kati na ba émission na biso na kati na ba spot publicitaire na biso to site ko sala hier azali bongo ko kamba désormais na kati ya menga makimbango télévision beaucoup mesana na ye à chaque minute, chaque heure, chaque seconde, Ali Kokamba émission d'une paroisse à une autre. Donc, quand on a paroisse, oyo tiko kene na paroisse oyo kuna. Na kati ya émission na d'une paroisse à une autre kuna, to Ali kolobela lelo yo na kati na yambata moni mo santo ko fêter 100 ans. To moni première fête, ya biso ya centenaire, ya lingomba pe ya journée chômé payé. 6 avril oyo ekoyinda na nkambo to akobenga bino boya ebele na kati ya nkamba elu selemi ya sika pamba te papa azali kozela biso nyonso maboko ya kofongwama to sepela elongo na kati ya reconnaissance officielle ya combat ya tata Kimbangu pe prise ya conscience africaine elongo na nkamba elu selemi ya sika ekoyinda mabe accompagné de la grande fanfare kimbangiste kuna miziki butu moi bula e bula donc maman c'est prévu azali wana pour commencer na kati ya émission na biso ya na kati ya chaîne biso menga makimbango télévision akobanda ko présenter émission ya paroisse moko kino mosika donc lelo yo
soki bandeko ya Canada donc maman tinande bozana kasa para Sabino bobite tona pour ça futa billet maman c'est vers ko beta historique ya d'une paroisse à une autre to kolongwa mboka Congo to kolongwa Afrique to kotambola to kobeta un peu ba parcours ya ba paroisse biso lolenge kanya yango ebanda koyela bino en paix en synthèse bilan. Il y a 100 ans plus tard, ma paroisse a été molimo santo avancement na yango ndenge to banda qui en tout cas c'est ça qui biso to kabola yango pe to yo qui s'appelle mingongo ya ba paroisse mingi papa te mingi na kati ya mbana biso wana ezali na ebite papa boni so yo posala constat wana ezali constat ngai na sala maman Falon personnellement bisika nyonso ma paroisse biso ezalaka eloko moko sala mawana na molimo donc tata bongisa bisika na ye oyo bana na ye babanda kosangana nde sepelisa biso soki mpe ezali te po toyebi mpe bato ya motema malamu mpe bazalaka to totali mingi eza na bapapa mingi oyo bapesa bisika na lingomba mwana tota moko azali na baconcession ya makasi apesi yango pasata simoki mbangu te papa bana na yo babanda kosambela awa soki ezali na cadre wana ezali mpe kaka mabongisi na ye po ye nde moto asondaka le cœur et le rein abina koningisa tato aza na esika kopesa ngai esika yango tomoni bapapa ndombasi na lolenge batravailla na makasi donc batravail titon na kati na lingomba lelo toyakisaki na bino chapelle apesaka bakata ndako wana na bandima tata molimo santo babondela donc bato ndenge wana bazali ebele yango wana biso menga makimbango télévision na nzela ya maman c'est prévu azali moko ya bandeko ya presse bapandisa yango nde ye akobanda kokumba kokamba émission na akotambola ndeka mafana tambola sika nyoso ye pe akotambola bongo pona kobeta historique nde yangwana ezalaki ndenge wana donc bino nde bokotikela biso ba commentaire ebele s'il vous plaît to sengi na bino botikela biso ba commentaire soki boyambi bango na esengo na bolingo ndenge bomesana ngai maman Falon ndenge pe na kosenga bomesana maman c'est prévu butu moy ndenge tolobaka ba numéro na biso zalaka na bas de l'écran oyo bokosepelaka na yango te to pe oyo bokolukaka tosala bokomelaka biso en privé na ba commentaire bopesaka biso po toyeba ndenge ya kobongisa soki mabe ezali mais attends domingue maman c'est prévu quoi nzambi tokati na ngambo ya papa diacre papa Boni le diacre les plus jeunes papa Boni baselo akala bazalaki komona tata moko asi agumbami mukongo melelo yo vitesse ya kokende papa kimbangu ye moko jeune alingi pe ba jeune donc biso nyonso na lingomba toza ba jeune ngeta mama papa Boni bato bakoyoka biso toyoki présentation na bino ndeka tsona mo mesano expérience ya moto na kati ya lingomba ekozalaka très important et puis na musala oyo to nzimi lelo oyo betando ya témoin bavandaki na bango biso toyeke biso bonki tokosala boy est-ce que maman c'est prévu tokokomisa yango tina suka tokokata na te mituna biyano tokozwa yango na ndenge mosala ekosala mela papa Boni pe émission ne kozala ye maman Falon tolobela maman mulu touchera un peu ba couche nyonso comment c'est prévu d'une paroisse à une autre et papa Boni lelo yo na kati ya émission kwikila mukunga papa Boni avant tolobela kwikila mukunga ezali émission na bino na kati ya menga makimbango télévision na kolinga yo moko manyola yango pa matin nzembo ezali domaine na yo bino nde boko kusaka biso nzembo na kati ya chorale bino nde boko arranger ka banzembo na kati ya chorale pona biso ya maman c'est prévu na lobi mwa mingi po na moni yango pete ne balobaka na moneli yango na beti yango dada mais na domaine ya nzembo kwanga totikela bateke totikeli bino yango mais avant tout au texte na biso parcours ya papa Boni ça kokoma diacre na kati na lingomba ezalaki boni bandeko bali kolanda biso bayeba pe lokola tokei na biso. Merci maman Falon nakanisi nalandi vraiment na bokebi nyonso ndenge maman s'est prévu à se présenter apesi vraiment les solo na ye et pesi biso pe makanisi ya ko komeka pe kotalisa pe na bandeko bakolanda biso baye internaute voilà soki nzambe abongisa likambo moko na nzoto na yo ata osali ndenge nini okima yango yebaki suka nango okoaccomplir kaka likambo wana ikorattrape yo biso ba oyo bomoni bandeko na bino avandi liboso ya bitando azotala bino to azoloba liboso na mama Falon apesi nzela
Tobotami ba kimbangiste papa kimbangiste mama kimbangiste na botami na maman Lelo Tuma papa Ngembu Ngoma. Voilà. Et bango nyonso to ba kimbangiste. Donc biso ndenge ba kolobaka tobotami penza kimbangiste uta na libuma mama uta na bakoko lolo ba kimbangiste. Mama azalaki moyembi azalaki pe moko ya ba dirigeante et ti aki kotika mokili tozalika toujours bakimbangisa biso bana totikalaki. Mais moi différence moko ezalaki mama Fallon na ebisa yo na kati na ndako ba différents mouvements ezalaki soki bande comme susu bakena bango na ba groupe mosusu problème kozala te et pas maman na biso. Mais soki kaka ngai wabino ndeko papa boni soki na kei parce que vous savez na kalezalaki biso tango tozalaki kokola bana mike nako zala ndenge mama se prévu alobi nako kende na ke koyemba na koreki moko balomona na ke na zui tome ya fliki na bani nanga kobeta nditinga zaki na scout zaki pe na jeteki donc ezalaki ndenge wana mais ngai na epa nanga soki kaka na ke na po mama zalaki dirigeante na chorale de dirigeants. Okay. Et tango poussani nde ayiko comme dirigeante na chorale de dirigeants mama tango bayiko créer chorale de dirigeants mama. Voilà. Mais ngai soki na ke ko yemba na chorale de dirigeants te mukola na mama ko pesa akosala nga kana ya kolia. Okomona msusu bakomi ko sala comme ba change de parole na papa na ngai. Papa boti biso. Voilà. Mona mais pona nyozo nyokola bana est-ce que kuna zaki kukuza mama zo ba te ngala linka kazala dirigeant. Ayemba na chorale de dirigeants. Bon, toyeba ki penza tina likambo te. Lelo na kamo wako tunandenge pe na kokoma kimbangiste parce que nga na botami na Brazzaville. OK. Na botami na Brazzaville un certain 29 mars. Donc bientôt là nazo fêter anniversaire na ngai. Vraiment. Na mois de mars. Nde kunande toye kokola tant toye awa na bandi musala koyemba. Vraiment na bandi musala koyemba banda bomwana. Tango toye nazalai kolinga mingi okomona kolala bozolo tanzembo mais tango oya kutuna mama boy nzembo bayemba ngo na lingomba net je me rappelle encore mokolo mosusu na lotaka nzembo na sepelaka makasi nzembo ngo na kanisa koto ndenge na yoga ngabi na zui penza nzembo penako na zui nzembo ya sika oh nazalaka na problème moko tokendaka na église ndenge tozaleka na niveau ya chorale kokendeka na chorale parce que tango na longwe Brazzaville paroisse nanga ya liboso oyo na sambela awa ezali paroisse ya Delvaux. OK. Paroisse nanga ya liboso ya Delvaux. Voilà, nangalima awa. Nangalima awa car na maternité awa. Paroisse ya Yambo na Chalokolo yango wana. Tango nazali komona na banayi komona po wana mouvement scout ezalaki na makasi. Namoni na ye koto pe bayebi na bango te na ko kima nanga chorale na ken nanga scout na ya komona te na ken de chorale tant na ken na chorale makam susu na mona na chorale mon kande bazaka ba yaya mikolo nde balongola kabiso na bana mike pembeni eloko wana pe mama fato meka ko profiter pe ko yebisa ngo bandeko tata molimo mosanto abenga kabatu na ba façon ebele bana na mike bomona kawana bango bakoya ko remplacer ndakisa bana na mike ndenga yoyo nazoloba awa mais tozalaka na ba mikolo moko ba mena ko benga na biso mona ko zongisa biso sima bino bozonga nanu sima mona tozo yemba na ndenga sima oh ce n'est pas bon et kimisaka ba yembi mosusu na kati na lisanga alors ngasi ko tango na mona ka eloko wana tango na mona ka eloko wana mama fa isalanga bientôt na bibon na ko yemba su na chorale de dirigeants na keka na scout même okolo mususu na yako lota ndoto nazolota ndoto nazoyemba tango nazoyemba nzembe zalaki soki nalandi yonkolo na ngai poete na bikisama na yekola yango te na yoka yango pete ezalaki na nga mbala ya liboso na yoka yango na matoi na nga na ndoto tango na lamuki na tongo nde na bandi koyemba yango siko na ke kotuna bandeko na nga gabi tala nzembo nga nazwi ozwi nzembo yaya na nga azotuna ngai komona ye papa Léon
Léon Zita aza a na pompage na seki na no pas boli nzoke si zoma na oyo nzembo ngana bina nzembo siko yetanga a bimaki aye na ndako epanzani ke boni azinzembo tango sikoyo ayoki abi yemba na nzembo ba pesiyo tana bandiko yemba atikelinga tampena na yembi yango ebandeli kino suka atulinga mutuna moko. Est-ce que oyekola ki na chorale te to na lingomba te ngana bite na yekola yango na lingomba te na yekola yango pe na chorale te do na yekola yango na ndoto ba tata na ba mama likambo nazo yebisa bino azali na no vivant yaya nanga pe bandeko tozalaki na quartier ba yebi yango ba obaza ba kimbongiste. Okay. Nde tango ayebsinga te nzembo zui desi eyemba maka peut-être oyokaka yango en passant sikoyo nde ezongeli yo. Na sikoyo nani akondimelanga bo navandi kaka nde nakokende mwa mbango tobandi kokende koyemba tala kaka tan nyonso wana ekosala keno nakotaka nanga malongi te parce que nga na yokota malongi na 1999 nde na ekokota malongi mais tala kobanda na botama ti lelo parce que na botami na 84 ti lelo nde naza boye na ekokota malongi de 1984 ti na 2019 nde na ye kokoma mondimi na yamba ya tata molimo mosantu. Mais batan nyonso wana mama nazali kolinga musique penza ezali likabo eza na kati ya famille biso nyonso presque bayembi mingi balongwa bakenda na bango na ba musique ya mokili bakenda basala ba orchestre na bango Sam Chito asala Sami Konde asala orchestre na ye e biso moko pe oyo tozolobela bino awa tozalaki pe influent na ba musique wana ya libanda. Okay. Tozalaki penda kokende pena ba concert ya libanda ba oyo nde na loba boye ba oyo bayebi ngai bazomona ngai toyembi awa na basokoti Venezika na ba de boys esthétique les troubadours et les trouvailles na orchestre ya bana ina Académie des Stars bayebi tina zolo babu donc ba orchestre mo ebele pe tozalaki pe ba danseur na 4x4 na les anges adorables ba équipe bomona ka ba groupe ya mikia wenge nde babanda kobinisa biso tozalaki kobina na ba chorégraphie wana kosala ba chorégraphie wana ya kobina ba pas de danse wana. Wow. Mais lokola tozalaki déjà na elembo ya tata molimo mosanto mokolo mosusu en passant tokokutana na ndeko moko babengaka papa Emeki Ngombe ya azalaki moko ya bandeko oyo pe bayekola na Institut National des Arts. Voilà. Parce que tata wana tokokutana na endeni wana sikoyo mama fa na komi déjà na paroisse ya Kanluka. Parce que vie yaya tozalaki nazalaki na mwa bambongo tango mbongo iko sala kokita nde na kepa yaya oyo abanda kovanda na Jamaïque mais Jamaïque wana paroisse nango eza na kati ya Jamaïque mais babenga ngo kaka paroisse ya Kanluka parce que bandimi nyonso bakutaka mingi na Kanluka nde kuna nde na banda komekala suko yemba na niveau choral mais tango nazalaki koyemba nayebaki na musique te nayebaki eloko moko te kaka soki balakisi nzembo ndenge mutu nyonso akangaka nzembo ayekoli nzembo mais na mukuse toyeko koma na concert tant tokomi na concert toke concert na Kitambo na paroisse ya Kitambo lolenge oyo na yembelaka na concert et touché kondima ya papa Emeki Ngombe oyo lelo azali vice-président général ya Ijiki tanga moninga tanto sisi koyemba ayiko tunanga yo zaka na paroisse ningane sena na paroisse Kanluka ah bien ça va nde abandi ko benga ngai na ozone pona kokende kopesa ke maboko na voix koyemba banzembo e banzembo nyonso ya bandi kokoma parce que ya zaiko tanga na ina azalaki ko wana déjà azo arranger déjà kuna na ozone mutazalaki comme dirigeant responsable na époque onga na komelaki wana ezalaki papa Mpiamaseki nakanisi boyebiye azali moko ba dirigeant azaki na ngalema pe awa alelo azana niveau province ya chorale des dirigeants azali 03 na province ya chorale des dirigeants nde yende tokota comme dirigeant responsable et papa eme ayeko bakisama nde bango nde babanda ko bengisa biso
tango ane obengisa biso balakisi biso musique mokolo ya liboso oyo bamemaki nga na concert nga nayeba eka lokola ba concert na biso ya libanda ndenge ezalaka na lata pantalon ya noir ya couvre-feu na chemise ya pembe nzoka biso na lingomba tokendaka na ba uniforme ya pembe na uniforme na biso ya lingomba parce que na moment wana exigence ezalaki penza te ke football ta zonganisa football ta bola ta kaka vert blanc mais ngai na comprendre kango te parce que nga na uti na musique ya libanda bien sûr kobota makimbangiste amneso ba kimbangi mais tellement na komai ko beta déjà na ba orchestre libanda esprit wana ezalaki nanga tozalaki na concert wana ezalaka na Badiading oya kan paroisse oya kan ya Badiading awa soko zo kita na re libulu zappé na re libulu na mukuse tobongisi concert ngai bazo zelanga ngape na ye na ngana bilamba na ngai ndako na yebi pete ke no kuna balata ka uniforme tango to komi na paroisse kuna bato bazo monanga kaka na pantalon nga couvre-feu ya ba pantalon ya noir bien chaussure pena na tianga pena serrage bien nabi concert à lelo et aux ala dan et ko yinda kaka sikoyo bandimi to bayembi o to zaki na ba musu bazo kamwanga ndena mona ka air moko tango air concert e komi pembeni bipo biso to mata to kota nazo mona ka ba groupe nyoso zo kota kezo yimba ka bazo yimba ka makolongulu bon lokwa na zaki mbangiste na yebi style wana ngabi bon peut-être to koyemba makolongulu mais nga lokwa na za artiste bango ba artiste était nga na koyemba na basapato nanga pe na forme nanga na monika après quelques minutes papa emi na mukusa ye ko banga longola bilamba oyo abani opesa ngai apesenga pantalon apesenga chemise ya taille na ngate batata na ba mama na lata yango ya taille na ngate na lati kaka nde kuna nde gusi ko ya nzembo na mukolo ngwa na po ndenge to yembaka na bosani na susi na zalaki nango ya kolata bilamba ya minene na bosani susi wana to yemba kitoko papa eme ayembisi tango to zongi nde sentiment wana ezwa kinga nde na yekomeka ko banda ko yekola musique pa na ye na ndako kaka sima nango guna ngo ekozwanga na lubi bon fona kende ko tanga ngo sikona okeno tanga ngo ndenge ni na sengi papa eme aboyi ono ba parano ba kolobake lokanga na tanga musique yo peso kitanga musique ba kolobake ngam na tindo na musique lokolo boy to yiko sala voyage to ken kamba tango to ken kamba nde kuna mama Fallon nde likambo libuti nzete sikawa peut-être lelo ba te belé ba ko sakana kato ba ko mona comme ça to sala ka peut-être to sala ngona bonzoto te to tinda mai patata molimo mo santo nde to sengi to pesi malo ba papa tango na zuka mi esika to zulaka bato ba o ba yebi ba penankama na sima ya résidence tango na zo senga témoin oyo azalaki pembeni na ngai papa Herman Louvidi azali dirigeant responsable ya grande chorale papa bandine ko seka biso azo seka na ye tango na zo senga kenaka ni kotanga musique na ye azo seka ne biso papa Simo Kimbangu kianga azo seka biso pesi bato mai bato basini nda zongeli biso tanga zongi ayeka ka juste place ngana tele ngana fukamaki nde alobi bon na pesi yo nzela kende kotanga pote lobby oya ko aider lingomba phrase mama papa Simo Kimbangu pesa kaka yango wana nde etinda kinga na kende kotanga musique na recommandation oya pesa kibiso toke kotanga musique pe to silisi musique to ye ti tozo pratiquer musique malgré tant la sisi musique kuna na institut kuna moi sentiment pe zwa kibiso to potipe ba groupe mususu tant to bandi ko yemba bon nazo sala ngo ya ko bata makaka mukolo mususu to yenkamba to sala défilé nde to sala ka défilé ezaka très important batata na ba mama to sala ka défilé libosa papa mfuma long tant to sala défilé to lekani nde na moni kaka batindi pied gauche moko aiko landa ngai oh papa azoluka nga papa azoluka nga problème ni na sali lisusu nde na zongi tant na kompa papa pesi atandika loboka pesi ngai mbota lobi yo betaka musique na biso tika musique wana betaka musique na biso uta mokolona mama journaliste mama Fallon ti lelo na betaka lisusu musique alibanda te na komaka ko beta musique na yamba tata molimo mo santo.
Donc kuna nde tokene ko yekola tant to ko yekola nde to yeko comprendre rôle oyo tata Molimo Santo alingaki to jouer à travers musique to à travers nzembo kati ne yamba na ye. Matondo mingi batata na ba mama na kolemba te kotalisa na bino ntina nini oyo to kozalaka penza na souci ya kokabola boyebi ya ba parcours ya bandeko to komemeka bino na plateau. Papa Boni lelo oyo tozomi na kati ya poto menga makimba ngeni na lobaki pa maman c'est prévu pour na toya ko présenter na bandeko ba kotala kabiso ba kolanda kabiso. C'est vrai to ba koyeka ko mona te ba monika butumo mafa na sa société papa Boni e bwena boye. Loko la biso to considérer ka bango to lingi bango mingi. Ezaki na devoir na biso to ya oliboso na bino ba bozali kolanda biso to présenter bino équipe oyo o to ali ko sala boye papa Boni pesa loboko. Maman c'est auto sali boy biso na selo temba on a pe vialongo kunda yame si ya sambira munange vialongo kunda yame matate papa bo si ya sambira oyo ne biso ye auto yei na liboso na bino balanzamenga makimba en télévision. Pour notre pesa maboko na tata Simon qui manque ngani na ntina mosusu na ntina kopanza sango na ye awa d'une parole ça une autre awa na kati maman Falone tolobela maman Mwilu et puis awa na kati ya Kwikila Munkunga papa Boni Kwikila Munkunga pona nini ensemble to pona ki émission na ngonga oyo exactement oyo yonde okobanda koza na donc guide nango commanditaire nango yonde okoyeba ndenge nini okokende nango mais talisa na biso ezala ki pourquoi on a choisi ça est-ce que oh tozo sala ekokité au peu moment c'est pas sala ekokité il fallait une émission de chant yako bakisama ya solo merci maman journaliste maman Falone Kwikila Munkunga ndenge ozolanda kana titre ndenge lobi Kwikila Munkunga. C'est-à-dire, tongito lakisa na baeba kolanda kabiso na menga makimbangu bisika nyonso bino bozwami ntina ya nzembo parce que nzembo kati ne yamba tata Molimo Santo esengeli totalisa na bato ezo jouer rôle nini pe eza na place nini. Très bien. Ndeto ningi totalisa na baye ba kolanda biso o ba ko sepelaka kolanda ka mate ya tata Molimo Santo na yamba na ye et kolakisa force ya nzembo. Voilà. Et ba message mingi na yamba tata Molimo Santo et yaka avant papa soki alobi likambo wana eyela kana nzela ya banzembo quelque part. Oui maman yo moto yebi yo bomaki moto nakanisi ndakisa likambo wana donc c'était ça. C'était pour accompagner voilà maloba oh papa c'est papa Boni azali koloba tokei ezali ma message nyonso ndakisa nzembo toti koyemba lelo mikolo yoso bolandi yango mtezo sala rage na télévision or likambo elobami lelo mais bokoya komona accomplissement nango après mais siko to la mosa la jeunesse kimbongiste voilà toza distrait toza la un peu moi qui dit bas parce que ba message ton posé tata Nzambe et ya qu'à travers banzembo na ba différents mouvements autozali. Très bien. Alors esengeli totalisa ba message wana tata Molimo Santo alobaka na biso parce que à travers nzembo okobongwana à travers nzembo likambo nyoso bane ko sala mabe okotika à travers nzembo soko zala ki diba osani okolamuka donc okosenga pe na nzembo nazo kende mama à travers nzembo okoyeba kolela epa ya tata Nzambe parce que balobi koyembe ezali kobondela ya mbalami mibale lokola biso tata Molimo Santo atindaki biso nzembo koki koya mais soki bino bayo bokomekaka kobongisa banzembo to tobengaka ba arrangeur soki pe bokangisi yango bobongisi yango malamu te bo dévier message ya tata Molimo Santo et comme le biso problème malamu mama makambo za ebele tokolakisa kati na émission na ntina yango tolobi ke Kwikila Munkunga ona lingala elobi
kondima ndimela kati na loyembo, c'est-à-dire à travers la chanson nde kuna boko comprendre ce que les tata nzambe na mukuse yangwana mama fa nde topesi na bandeko ba kolanda biso peut-être bakomi tungisama pona titre otopesi kwikela munkonga ezali kondimela kati na loyembo, ndimela kati na loyembo, message ya tata nzambe kati na loyembo ezali koleka ezoko atteindre ba couche nyonso esengeli biso toyeba kolandela yango po mokola suka ebikisa biso. Matondo mingi balanzi ya menga makimbango télévision biso na bino toyebi elengile to baka sentiment ya nzembo na kati ya bomoyi ya moto. Na ebite nani ya koyemba te. Là je m'en vais, je pense directement na kanisi bongo papa à ma fille ndongala ayebisa ngai makamomi bale ko baka maman Falon. Ngai soki nazali na esengo to pene nazali na mawa na ko manifesta kayango na nzembo. Donc soko kinga na ko yemba na nzembo moko ya elenge kitoko penza sike na esengo. Soki pe omoni pe ke do sike mawa ezali. Donc moto na ndenge na ye o akozula kanzembo. Ndepe na yango wana je pense que donc aussi cette émission on a nzembo o papa sengaki dirigeant dimanche papa boni ana ekola ki on te ko tambolele ki ngai ba voyage leki lelo awa lobi awa je pense que tokoyo ko na robeta muno remettre ko yemba ngo elongo na bino na plateau poto ka bwana ngo ndezali synthèse ya message ya bandeko yo bako yo katata kimbango bayo pe bako za plaisir ya kovueza nzambe ya kotiola nzambe bako kantelo kwa papa zo mona lokwa zo mona te lokwa zo yoka lokwa zo yoka te et ko sala ngai pasi tango zo ka yoki mbangi so fani e bongo ye yoka ki mbangi c'est bongo ye papa zali kolobani na zo mona te bat bako kufa na est mawa batatra ba mama to bongisa nzambe akoliaka nyonga mutu te pi nzambe azali aveugle te avant biso to mona nzambe nda ko mona kayango. Sur la même ligne, je suis en train de toto et longo biso bande ko ya menga makibango télévision tous allez regarder penser mon très pieuse emité mana biso zali ya kozoka na likambo esili ko komela bande ko na biso ya okatanga na kobungisa 18 surveillants des suites na mbala moko pasi wani tout biso. J'espère que bon mona ki maman c'est prévu même avant to ya ko présenter bino ye to sidia tout ça qui message ba condoléances boye ba été. Et tous allez le cœur avec vous, tous allez coller la longo. Donc on est papa surveillant na lobaki tangu ba pesa ki honneur na bande ko tangu motuka ya ba surveillant kolongwa et que les autres les kakasumbale ça faut ba ki na lubumbashi ko tia bande ko na ndako ya malili alobaki papa na biso moko na nzoto to kokate po ezali passe mais zala na biso na molimo pesa biso makasi. Voilà batata na ba mande tous allaki koloba et tous allez coller la elongo na likama o esili ko komela biso ne to lobaka manso ko sala na tango nzambe akobosa na kaelo côté ayebi pourquoi yenmei ayebi nini elekaki elike na biso ezali ete tata na kati ya mawana e abongisela bango esika po ete milimo wana ekoka nango kopema na kimia. Ndenge tozaki koloba batata na ba mama ya mokolo mwa lelo to komi na suka to konoka na biso lokolo mvula te to ye na thème te to ye na sujet te to yakinde ko sala présentation elongo ya équipe monene oyo sili ko bakisama na kati ya menga makibango télévision ndenge na nazali ko continuer toujours koloba na bino ba kolozolo mbote bino ba bo mesana ko tala biso na miso ya mawa bo mesana ko kanisa la biso bo mesana ko kosunga maman Falon moi jus maman Falon moi tike zonge ska bokenda ki tozali très reconnaissant to yambaka tozali wana boko kufunga mapoto yamba isungi na bino na bandenge nyonso ndakisa abe tozali na difficulté ya ba micro toali koloba yango ba elobeli ezali na biso mwa pasi yoyo tutisami okutami na yango balobi moto oyo asengaka azangaka te toyei kobeta porte n'est pas inabino bomoni équipe bakisami c'est-à-dire papa boni fois na micro na ye maman c'est prévu fois na micro na ye ngape mon frère na micro na ngai ezali pasi mais otutisami ndenge kaka toyo tozie tozali koloba. Et ceux qui nous ont apprécié, ma courrier côté la différente. Quand ça biso na miso ma et puis to bossa na pété, to zali na Kinshasa et longa ta mo kondu a boule. Message butu moi. To yoka ki demande spéciale oh maman fa na chaki na kati ya chiamenga makimbango télévision na chaîne demande spéciale. Papa sengi na mondi mignon so $30 ndenge yokoki. Pour na misala 6 avril fête ko zala monene. O tout ami ozali epai na epai. Ceux qui ma coquille ezali na paroisse oyo vandeli, komisa kombo kona ba reçu ezali. Voilà. Ok. Alors, tozali na maman Wavelela, mamie. Yazali, j'espère, en Afrique du Sud.
ndeko na ende abengaki maman Fallon atindi epai na nga ndeko nazali mazali monzimité na futelaki bango ya reçu on a kosala ngo capture bazui maman Caroline pe lokola tindaki ya libota na ye ba reçu na bango zali papa ndo pentelo mati pipe azali donc bino nyonso bozali na bandeko bazali awa papa asengi tokanga motema te lobi tango bandeko wana bazali libanda bakoyoka susi ya misala papa lobaka yango loba nzambe kolekaka te kino esale matam soto tintana na biso tokosala na biso yango lisusu te mwana mutu moko aye toyebi ebela babayard de fond bazali na mokili mutu moko ye alobi omoni 50 maisons wana je vais m'occuper de ça ebongo mwa matungulu na pilipili na mongo ya madeso mama Fallon atekaka ya biloko alufu ekosala nini kuna na kati ekokokata te eza na place te eza na esika te yango towolela komitongela siko pamba te tozali kosomba bokonzi ya likolo na misala tozali kosala na mibeko tozali te batata na bamama na biso baye tovandia na bino baye bakolanda biso nyonso tozali na biso kaka babungi bato ya masumu na bolingo tozali pete kasi na misala oyo tozali kosimba tataki bango na motema tozali koakompagne talata nzambe atiki nkembo atiki mbainde na ye nkamba eloselemi ya sika alobi aye kozwa biloko ya mosala donc ntango biso tozali kopesa na esengo nzambe mpe akopesa biso na esengo batémoignage ezali mingi oyo tata moko alobaki avandi bato bakotia tezali papa boni amoni soki moto atie amoni papa simoki baona liboko mosusu ntango moto atie loboko wana ebimi esali nini ezongiseli ye ya koleka bino tokotia tezali ya komona makambo mosusu bandeko bayebi témoignage wana bazali voilà tokomi na suka ya masolo na biso ya mokolo malelo papa boni merci beaucoup biso tokolobela kote soki tozali na kati na lingomba nde batie nzembo wana batiaka so batelemisi bakomite ya sika nzembo moko ebetaka wana mais je ne peux pas me permettre de ya kotia nzembo wana tozali nabenga makimbango biso nde tondima eza teke papa nelobi mama Fallon sala ngai te elembo oyo ezali tondima koya kopesa maboko na ta mokonzi ya bule mpo sango na ye ekende esika nyonso e papa boni bozali komona lelo atelemi alobi à travers nzembo oyo koyemba baka air nyonso biso tokomona mayo ekolekawa topesa bango chance maman c'est prévu pe akolobela baparents topesa bango chance ete sango oyo toyei kopanza biso na bino tosimba tokende mosika barévérend pasteur oyo bokolanda biso baparents bokokambaka baparoisse ozali na historique ya paroisse na yo ndenge ebanda ozali kosala misala bongamaka mpo menga makimbango ekoya ekokita ekobimisa baarchive ya paroisse na bino ndenge ezalaki kala elakisa na mokili 100 ans plus tard lelo oyo misala na baparoisse ya tata moni mosantu ndenge mpe ezali kokoma mpasi tozali kotonga nkamba tokotonga mpe baparoisse nakonoka lokola mvula te nalobaka mingi boyebi etomesana mpe deja bongo nde ezalaki suka ya masolo na biso mais avant tokabwana papa boni nzembo oyo nzia mpu asengaki mokolo ya yenga erésumaki nyonso nayekolaki nzembo te pa boni donc osenganga te nayemba mpona koyeba yango te mais nakangaki kaka baparole parce que ezalaki tellement fort que en tant que bapandisa yango il faut tolobela yango biso na bino tokoti na kati ya masuwa moko oyo toali kokende c'est parti soki topesi nzembo wana nzembo moko ya sebele mama c'est prévu bayembaka makasi mpo ozali mwana koki mais banzembo manyongi te pardon po biso ja toza na kati ya vitesse papa lobikela mikolo ekoyeba nzembo ya kolela ekosila soki banzembo esila moi mio boyemba so te ingeta eyokani voilà papa boni on va se séparer na kati ya nzembo ya mangez et buvez oh tata moni mosantu asengaki c'est parti mangez et buvez faites tout ce que vous voulez ne oubliez point j'étais ma promesse je viens vers vous je n'aurai pas pitié, je vais réagir jusqu'au bout de ma colère. Bravo, félicitations. Wana ezali nzambenda zali koloba. Oui maman. Toyoki. Commentaire eza osale mate parce que nzembo lobi nyonso. To lia na biso to mela. To sepela. Mais to yebaka ete. Elaka tata nzambe abosani yango te. Toyeba pe lisusu ye kokende tina suka ya alobi esengo na ete alobi ya kanda na ye tokoloba gara vute me mawana bino bacholi mawana bino bavwezi oti sikoyo nanu bososoli te biso toye kobeta kelelo tikete likambo oyo tuta moko na moko pepe sa prise de conscience na tata na moko na likambo oyo
to yei la brebis perdue d'Israël o tsaka kinzambe akiti po eta kwa kosiko na biso et pe sa moko na moko boyebi na likambo yo pona mokolo mwalelo to suki na biso wana Menga Makimbangu toujours plus proche et tata mokonjo boule toujours là présent pour accompagner Eve nae qui nous souka ya mobembo na biso évidemment awana si atango pa peut-être zami balekinzela ma tondo mingi tokutani na mikolo ezali ko ya botsika malamu elembo oyo pesangai ezali kotungisa mokili atana sali eloko te nakolinga makate nyonso yo elembo yo pesanga ezali kotungisa mokili ekokani na bilembo mosusu te yango wana nakonyokwa maka tata yo batela bomoi bwanga yolendisa kondima nanga pongai na kweisa mate na mopepe nyonso elembo opesanga ekokani na bilembo mosusu te oyo yayo ezali ya motuya yango wana nakoki kolinga mate elembo opesanga ekokani na bilembo mosusu te oyo yayo ezali ya motuya yango wana nakoki kolinga mate elembo ya bango na oyo yangai ekokani te yango wana nakolinga mate bakoma koina nga yango wana nakolinga mate bakoma koina nga kaka na pamba bakoina nga nasali nanga eloko te pona elembo oyo opesanga yango wana nakoma koinama tata bomba elembo nanga oyo pesanga tata batela yango po ebunga teo tata bomba elembo nanga oyo pesanga Menga Makimbangu.